Par excellence et méritera toujours salaire nango, salaire que vous aussi parmi ma critique, ma considération, ma félicitation au beau Sarabiso. Et puis que bien on est dans Sarabiso, bien on a devoir y a juger biso à travers le salaire auto sala. Tout ça malam to mabe. Boye bakeli à travers numéro la biswana, on peut s'assurer la reproche na bino et qu'on permettre que to améliorer encore de plus le salaire opposé à malam pour les camps. Monda Ekolo ezali magazine moko ya biso moko te ezali na ya bino elongo bandeko bolanda biso parce que ensemble ndeko permettre to sala ke Monda Ekolo ekende liboso lelo oto fongola me ba tranche mobimba 30 minutes peut-être ko permettre que mutu surtout ayebi kazali vraiment un vrai leader aza vraiment la vision ya malamu pour la République démocratique du Congo na ba domaine surtout ozali ko sala na lobi bien ba domaine nyonso ozali ko sala politique, topé dans la société, topé dans la sociale, topé dans la religion. Donc, dans le domaine surtout, on a obligé de combler la mission Monda Ekolo à travers nos numéros pour permettre de recevoir le plateau où vous allez comme là. Nous allons développer la plateau où. Donc, ça, c'est un peu de Kébélé. L'autre, il y a mis des comment qu'on peut y aller à l'école. La mission, madame, pour la salaka, et permettre à Kébélé à battre la solution au problème qu'on va aller dans Yango. De Congo Zayali, Mwana Mboka Ibrahim Chams. Azali de Koyo, nous regardons d'abord pour la bande de Koyo, nous avons fait un balai pour se faire. Biso to saka baventilité. Monda Ekolo objectif de ce Zali, il y a quoi un maman du tout pour exposer à étaler ma produit pour la route des fois de la bande de Koyo dans la Rabiso. Mais toi, tu es mini oba benga, mini oba kutala ye, tu n'as jamais qu'on voit. Déception moko boye à travers l'histoire à ça pas bateau parce que notre moitié mutumo azongeli bisabe na sabe na sabe ke Monda Ekolo de ko boyambaka akosaka biso de ko boyambaka asaso bakama mabe notre monité nous se toyeli bakenda ka na mabe na biso direct na mabe na ka direct entre toyeli ke ba sera ba réponse moko favorable à travers lié la misa o azali ko sala. Merci la écrit de ma tête à Azali ingénieur réalisateur pe monteur ya Monda Ekolo. Merci la Wilfried Samba pour contrôler le cinéma la caméra qui toque le cinéma pe baza elongo na mboka Benjamin Kilunga pour passer ça message qui toque lié beaucoup plus à Zarabing Libanda pour ça ba reportage Bing Libanda pour qu'il va voice partout ba est à mboka comme la fois passée au maman ministre pour ta activité zali ko ka pour la paix biso ba élément pour te présenter Tibino. Merci à ça qui tombe Benjamin Kilunga avec pour la paix la Wilfried Samba pour coordonner message niveau à Kinshasa pour la Congo central. Tu as mis mon avocat Ibrahim Chams, on a possiblement briefing mouké à travers le la Salaka. Est-ce qu'on peut présenter Binoye au bon moment? Mais avant de présenter Binoye, on regarde d'abord le niveau de la régie, mon avocat écrit ma tête. À base de ce élément, moi, mouké, autour la Kaba, leader surtout, les Monda Ekolo pour permettre que vision la bango et la paix et mon partout à travers la République démocratique du Congo, pour la bande de combattre les bandes à Mboka, mettre la diaspora, pour mettre ça à travers YouTube. C'est parti la régie. Congolais, Congolaises, Yomutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Monda Ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Monda Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso pa
parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka ba sujet nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion pe na ba sujet mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Vous pensez probablement bien sûr, hein, pour la mine, parce que nous Azali au départ, Azali na droit, hein, il y a principes fondamentaux, Azali na droit, il y a des droits fondamentaux en tant qu'être humain. Le développement ils ont constaté, Azali au sommet du pays. En plus, Azali ba représentant ya Kwango. Oyo bandima, oyo bazwaka pouvoir, bazongi na ba village, ba kei ba pesi bango pouvoir bota na ndenge to soufa. Tangu na tali dégâts au moto de salaki, nazaki obligé na landila moto ne kutaki wapi. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Partout c'est quand la commune na bino numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to za tatu solo na bino. De retour sur ce plateau exceptionnel de Bonda Ekolo, magazine d'actualité. Dans mon mboka Ibrahim Chams, au local d'abord qu'on peut saluer, ma moté à tout chef bonne santé. Moté journaliste. Nicolas Belé, hein? Moi, j'étais Nazali vraiment à bonne santé. Qui m'a dit ça, on dit que, ok, Congo central, ok, Dubaï, qu'on va faire la bilo, beaucoup tout ya arabe, la carte de ça, tout à tout de ça, beaucoup. Mais la bio qui est Dubaï, qu'on va faire bilo, comme vous le coup là. Bon, Ezali va voyage parce que chaîne n'a bien été le monde entier. Donc, mon communication est partout. Bappé les Kotaka, nous mon esenga ba déplacement pe ezalaka. Des la route de déplacement, des causes la bino les sous à travers ligne les sous na mona. Les miracles pour la Dubaï pour le Baksaki ba bilo ko ya. O za ko la ba on le pas patani ce qu'on dit là. Ba bilo ko la ba ko ba barabu tipo ko tsara ta bilo ko ko les sous. Bon, nyonso eza toujours culture parce que oya biso tradition na biso eza oya biso ya libanda peza libanda de vie qui mobiliser avancer de toujours ba ko sunga toujours ba par rapport à expérience ya musala toza na. Merci beaucoup. On les allez moi la boka Ibrahim Chams vous découvrir c'est quoi les sala sala capé je crois que c'est moi les allez à hôtel ça se peut moi ba expérience nous qui bon quand c'est santé là mais sala mingi on sait que c'est ça qu'on t'a samandenge ni en tout cas mon sala ezo salima malamu sala ezo salima malamu santé pe ezali toujours kitoko ngolu toujours tant to kusana liboso na bino parce que bino ne boté karabiso ndenge boté karabiso ezana ba o bazana ba problème ba station ebele nde ba yeba ko contacter biso alors misala vraiment ezo tambola malamu. Donc, ma camonioso eza vraiment par rapport à la question on est non koyeba ko kozela koyena na yeba ko sunga na ko pesa la réponse na on a batu oyo bazo tala biso. Très bien. Merci chef Omer. Quand on a problème des appels belé à la société pour vivre mais le problème toujours coûta la route et puis le problème dans beaucoup de les alités et aussi par rapport à problème moderne beaucoup plus basé à la politique en Moka. Mais surtout le comment le kindo qui la famille. Est-ce que ça va maladie aux alliés normal à pas pour tout le monde dans la famille, tout le problème aux alliés liés aussi à la société? Au moni et loko mama kamuzo comme la batu na bakati ya ba société na bakati ya ba famille nyon surtout tia charge na kindo kité. Au moni de natinza bakilaki biso poto vivre. Alors tant wakeli biso ayebi ke babola ba rozala ba riche pe ba rozala. Et tant wakeli biso ba malade ba bota na maladie bazali o to benga tout monde rappelé wa biso bazala maladie mo héréditaire pe ezali. Monsieur rozala kindo ki monsieur peut-être ezandengo njamba tela ki bino. Alors no mona ke makambo musu seza kindo kité. Makambo musu eza skolo lenye mutu abota meli. Alors ko bota mawana eza na famille musu soki abota meli na richesse. Alors, richesse, on a peut-être à zone pour la bateau, à zone foot à bateau, bien été métanisme, à zone bon et bilé. Ce que tu reviens en kindo. Et bon, nous par exemple, à zone pauvre. Alors, pauvreté, à zone sala, oh, et seigneur nae à sala. À zone se retrouver, donc nous, on a différence, ni tu reviens en kindo.
donc oyo eza ke ntango ozwi possibilité mpona kosunga bato normal wana mpona bozwi alors omoni ke nyonso eza kindoki te wi kindoki ezali sorcellerie ezali mais nyonso totia yango na charge kaka te problème nyonso ekomela moto eza kindoki non eza kindoki te est-ce que tamboli mpe ya biso bato na mokili mpe ekozala mpe aussi par rapport ya baproblème tokutana lango mpe la vie oui etamboli na biso mpe ezokonte par rapport ya bacirconstance oyo tozokutana nango omoni mutu mosusu topesi exemple mutu mosusu akozala mpe na étoile na ye atangi baprimaire na ye aza brillant atangi bauniversité na ye mais komi sikoyo asisi bauniversitaire na ye ekoma sikoyo na moment aoluka sikoyo mosala omonake mosala mpe eza te alors tout comme mpe bakoyamba ye mpe na mosala alors mosala oyo bayambi ye wana omoni ke akute sikoyo peut-être makambo mpo baokitiste mpe bazali poser babiloko mosusu peut-être andimi na bakor wana te mais okitisme eza kindoki te ozomona wana sikoyo ekomi pratique mosusu peut-être bapartir wana mpe bakofrene ye puis comme ye moko mpe azoluka makambo na ye ntango amoniki akomi mokolo akomi adite akosala n'importe quoi oyo alingi alors koluka azoluka makambo wana eke arecevoir yango malamu te to aobéir na mibeko oyo akeluka wana te makambo soki ekomi elie mais bato bakoyeba te ke oyo akendaki koluka bato bakokanisa peut-être famille oyo eza famille te peut-être bakokanisa kindoki oyo eza kindoki te donc tokutana makambo eza tellement ebele nde omoni ke makambo nyonso wana soki toréunir yango nde toyebaka kozwa solution nango mais lelo oyo chef kotala caméra yango na liboso na bino tala d'abord bandekolo bacongolais parce que yavo tala babaka évangile ya malamu avec les libanais mpe bano na ndako siko ozali oyo congolais ozala na biso akoki koya epa na yo nini oyo vraiment akoki kozango besoin mpe azwa mpe résultat moko positif omoni motu oyo akoyeba kopusana na ngai to oyo badija bapusana na ngai ya liboso bazwaka nano solution na makambo na bango alors na baoyo mpe bazozwa opportunité ya kotala biso sikoyo bakoyeba kozwa solution na bango na makambo oyo baza nango parce que oyo nyonso ebengi toki na lopoto oyo nyonso ebengi spiritualité donc maladie oyo ezotungisa yo problème oyo disons ezotungisa yo omoni ke makambo oyo ezomarche bien te nde omonaka toyebaka kopesela yango solution parce que solution topesaka yango par rapport ya bantité oyo biso tokotoyaka na bantité oyo ya ngai nde nayebaka kobelela na kokutana mpe na mutu bantité eza nini eza bakoko oyo biso bacetre na biso nde omoni ke toyebaka kokutana liboso na bango poke bayeba kopesa biso solution na likambo oyo mutu songolo pakala aza na yango nde omoni mutu soki abeleli biso na bacirconstance oyo aza na yango mutu mosusu aza na problème ya finance mutu aza na problème ya mosala mutu mosusu aza na problème asécurize bolingo na ye na ndako makambo ezomarche bien te nde omonaka ke tosungela yango bato ozomona mutu mosusu azoentreprendre mais ezosimba te alors mpo koyeba ke soki bakala ezali donc makambo eza tellement ebele oyo topesela yango solution na baoyo bazotala biso mpe baoyo bayaka déjà liboso na biso. Très bien, là je vous signale que Nazala Mwanamboka, Ibrahim Chams, azali vraiment Moutoumia Sara Makamou Minene, la carte de la République démocratique du Congo, beaucoup plus à Roussunga Bandeko. Au bazar la maladie, tout le problème est dengue, le quoi de temps à Congo, le problème de la finance, le problème est le colère, le Kamoussala, nous avons ça aussi, c'est ma université, là, on a un problème de la dengue, donc ils sont retenus, le numéro des alliés, voilà, on a le numéro de la alliés, voilà, il y a des alliés dans l'ambon, là, mon amboka écrit le tâché. Et qu'on permette de contacter au bengue pe mango kutabu za solution ba problème aux alango. Alors mon conseil c'est quoi au talon caméra voilà. Comment vous détailler ba problème ni oyo. Les amis facile et pas la biologie motoyer. Pas le calobiko à cause peu ba réponse moko appropriée selon dengue beaucoup solo là. Merci. Au monde na ba problème isa tellement ebele. Mais comment ça va détailler ba oyo tokoloba tokosungela ngo bato omoni mutu mosusu akozala na entreprise na ye akozala na boutique na ye to azo entreprendre omoni ba difficulté ezalaka tellement ebele omona koteka eza malunga te omona mosusu koteka te omona siko bakokoso ezalaka tellement ebele alors toyebaka kosungela mutu wana pour que vente na ye ezala vraiment donc moto lokola misali otambwisa mabe te tout ça mombongo oyokele bala motu kofunga ye kotia mwa lokola mwa bamisali esi mayele mpo esika misali etambwisa mabe eza bongo eza na bato mosusu toke par exemple kote ya basi omoni eza na basi mosusu na kati ya bolingo na bango kimia ezalaka te
donc papa vraiment azokipe mama te mona pe papa aza na possibilité na ye azosunga vraiment mama te nde toyebaka kopesa sikoyo harmonie moko na kati nde toloba kobolika ndako kitoko ya kati doit ekolo ya kati bolingo eza ya kimia te. Alors mama aza na posa sikoyo kimia ekota na kati ya bolingo na ye papa ayeba kosunga ye na babesoin na ye ayeba mpe kosunga ye peut-être ayeba kofungola ye peut-être baentreprise na ye nde toyebaka kokotisa bolingo place wana papa akoma kolinga mama mingi tout comme mpe papa aza na possibilité te moto aza na mobali aza na possibilité te mais mwasi aza na bapossibilité na ye koyeba kokotisa harmonie moko bolingo moko poke ayeba kosesoumettre na mibeko to babesoin oyo moto aza nango mposa nde tosungela yango eza mpe bato mosusu baza na problème harmonie na couple moko harmonie vraiment ekota na couple ata boza ndako moko te ata boza distance eza bamosusu baza na bapoto toyeba kosungela yango yo moko oyebi bato oyo babelelaka yo kaka na ngai donc bato mosusu baza na niveau ya libanda ya mboka diaspora surtout voilà toyebaka kosunga bango mona kuna mobali azotindela nga so eloko te to comme mwasi azobengisa nga so te to mikanda donc toyebaka kosungela yango vraiment bato peut-être probité mosusu ya mabota toyebaka kosungela yango bato donc mabota te oui eza na bato mosusu badifficulté eza vraiment neti topesi bato mosusu bazalaka na posa ya nkodia olandi posa ya nkodia kokeyeba kodia toyebi mingi ezalaka biloko ya bakongo oui surtout teke nga moko mpe naza mokongo nga moko naza ya coutumier ya kuna donc kaka nayaka awa bato batala nga déjà bayebi kie ngai na baoyo peut-être bazotala nga ya sika kopesa bango ka banose omoni baoyo baza na posa mpe ya nkodia tosungela yango bato parce que soki topeta détail na même aza mokongo te eza ata mokongo te topesela yango ecrée baesila te makambo bato osala boye moi détail moke nazopesa parce que continuité nango ntongi moto abengi ngai aconsulte ngai nde nayebaka kopesa yango sikoyo définition nyonso nango omoni kodia toza na deux sorte ya kodia toza na kodia oyo ezouta kati ya famille donc kodia oyo eza na kati ya famille ebimaka libanda te et puis eza likambo ya succession donc soki ezalaki na moto intel moto te soki alinga kufa akotikela motu mosusu parce que eza na bakode na yango eke mutu ntango aza na posa azwa nkode ya wana oyo eza ya succession wana eza siko makambo etali kindoki eza siko na kati ozomona oyo eza na kati ya succession wana eza makambo ya kindoki alors kode na yango wana fo ezala respectue soki orespecte yango te keke so mutu wana akufi atikeli mutu te donc ata boseli ndenge nini efungwamaka te alors oyo biso tozopesa eza oyo ezaki ya yo moko ezaki okopesa mwana na yo te okopesa mwasi na yo te ndekuno non ezaka uniquement mpona yo moko wana eza makambo ya kindoki te wana eza juste eka toyeba koconsulte par rapport ya identité complet na yo non poste non prénom na date de naissance na yo oyo yango nde eza vie na yo nde tokopesa siko badetail na baoyo bakoyeba kokokodia kosunga motu mingimingi na nini kode ezoyeba kosunga motu na babesoin oyo aza nango mposa parce que kode ezosoulage motu moto ayeba koévolue na affaire oyo azosala parce que eza obligé premier point nango eza na obligé fo ozala nano na mwa eloko oyo osalaka donc mosala moko osala quelque part osalaka otekaka donc fo ozala eloko moko ya mokie nde omonaka tomona bato mosusu atekaka tumbako ya pamba nazotonga baimeuble ozolanda donc kodia eza bongo ozalaka na eloko moko ya mokie soki oza na yango te ye moko mpe akofinanse yo na premier pas donc kuna na kodia wana eza makambo ya makila ya motu parce que ça peut makambo ya kindoki te donc olanda kaka nde so motu akontakte nga na plus 243 89 55 255 40 plus 243 89 55 255 40 nde nakoyeba kotalisa ye lolenge makambo ngo efonctionnaka alors soki tolongo kuna totali makambo etali baartiste donc tokende na plan musical omoni bato mosusu bazolinga bamonana na public bakoma baétoile bakoma bastar nde toyeba kopesa niveau politique tout ça voilà même na niveau ya politique donc baoyo baza na mposa bazala babriller koyeba kosécuriser bango mpona mabe ekomela bango te donc tozosungela yango vraiment bato ozala oza musicien ozala oza comédien ozala oza homme politique donc koyeba kopesa influence oyo ozoya koluka epa na biso parce que nyonso tozosala yango toujours na pouvoir ancestral donc tozobelela bakoko oyo ya yo bakoko oyo ya ngai nde tozosala lisanga puke toyeba kotombola yo donc makambo eza telema ebele bato mosusu bazaki azokotisa dossier moko quelque part
aza na entreprise na ye mais aza na posa ki akoti bamikanda soki baproblème moko boye ezokomela ye pour koyeba kobarre affaire moko to koavancer affaire moko. Donc makambo eza tellement ebele oyo toyebaka kosunela yango bato na kati toujours ya pouvoir ancestral parce que pouvoir ancestral ezouta kati na bokoko na biso moko. Est-ce que toi la bosalaka yango en commun accord aussi là ba ancêtre ya moto aye koluka yo ou bien ozwaka bancêtre ya yo moko nde bakotraite dossier ya motu te nyonso wana nde nalobi ya eloko ya liboso na kozala baidentité na yo na kati ya identité na yo tozomona famille ya tata na yo eza wana na kati ya identité na yo tozomona famille ya mama na yo mpe donc soki ozali na bablocage mo purement spirituel quelque part mpe à partir de lui pour s'appeler me permettre que décoller chance de fongwama donc tozoprofite mpe na ya kolobela mpona yango bato mosusu babloka bango makambo na bango mpe famille mo babloka bango mabale ezali te bazobima mabale ezali te bazosala bakelasi mais misala ezozwama te tout cela surtout babiloko wana mpona koyeba kodelivre motu koyeba kolongola ye na place oyo azalaki ya koyeba kofongola ye très bien ozomona donc makambo eza tellement ebele oyo tosunia parce que vite motu basali motu mpo ke ayeba koavance na baprojet oyo aye kokuta na motu mpo ayeba komata po motu nyonso anviaka vi na ye ezala meilleur. Alors pourquoi ntango yo okomi mokolo omonaki badifficulté ezali alors to badifficulté ezali esenga fo oluka pouvoir moko boye eyeba koimpose na difficulté oyo oyeba kobooste yo mais soki nayandi maloba ndenge olobi ke ete bandelo balaki bakebi nzambe akelaka biso ayebaki baboya mpe bakozala bariche mpe bakozala boso moto nzambe akelaka aza mobola là vous faites comment voilà le problème eza wana eza lokola ntango tobotamaka na habitude na comportement ozomona biloko wana eza bato tozoya koapprendre oyo eza na kati ya mokili na biso. Alors motu mosusu eza maka tozwi par exemple bato oyo balobaka mboka tozwi RDC ndenge tozo avance tala dola ndenge ezalaki tala dola ndenge ekomi. Alors pour que oyeba kozwa oyeba kosan sortir na mokili est-ce que osilaka l'état abenga yo po ayeba kopesa yo lipa non. Est-ce que vous avez la carte dollar ti ekokita bon pour s'en sortir non. C'est-à-dire il faut oyeba koluka donc oyeba koluka na quand omoni ke vie na yo ezotambola malamu kokota déjà la vie c'est la faut consulter exactement ozomona même wana ezala mutu oyo azaki azozela kaka espoir ne ezala kaka olo ebunganga mpe bongo na kose retrouver c'est que mutu wana aza pauvre donc Congo tant de gens va Congo, ils avaient la base de jour au jour. Ils ont des jours au jour. Tala ce que banda kuni les autres, tala ce que banda partout. Tala non ba chanter les autres, les autres. Vous voyez. Alors bah tout ça basé et pas na biso bazo s'en sortir déjà bazo soit ba opportunité déjà belé bazo matana ba vie bazo sala ba makambo ya minene. Alors pourquoi yo mo ressenti que makambo les ont marché bien. Voilà voilà to zali na mboka Ibrahim Champs ali chef coutumier aussi. Avec mon toit ça bato bazela ndenge na ndenge à cause de problème spirituel na ndenge o ba bloquer la libota o e pas la bino ba ba les alakate o la venu la bino bato ça vient balonga bazalakate je crois que mingi o ba contacter en tout cas même à travers les numéros la biso parce que ba résultat positif mais on va coûter la yebo direct en tout cas ba c'est là le oiseau il va partout de table la partout dans l'aéroport partout qu'on construit même le niveau à protocole. C'est puisque souci na ezali que Congolais tout de retour à contacter à son résultat malamu la problème pour ça yango. Vous avez vu vraiment qu'il me tout makambo ya ndenge na ndenge. Le moment où vous avez que c'est la Congo et Bonga, c'est du jour au jour va changer de programme. Du jour au jour, vous avez comme un patron. Est-ce que lui là ko tika ko zaka ba mandia et vient là ko kate, veut kabela ngai, mon souci ba université. On se met vraiment le reporter dans la télévision. Nous sommes à créer un bon comme on maman on sait mais ça mon bon moi la raté. Là nous sommes créer mystère ma belle pour la détruire bango. Nous sommes dans le Kabongo. Il faut que la gamme boko. Les hommes étaient là les Kambo. Oh vous avez peut après ça ba mailler les pesca bailler bazali pour ko suma yo là ngai ko un problème. Entre autres le chef Ibrahim Chef Sazali wala. Là on a un problème on a purement la spiritualité. On a un problème pour avancer que la bombe est oui, ma pasteur va aller toujours que les hommes mais beaucoup plus ma pasteur quand on va aller au Ginga mais limba c'est la pauvre. On va passer le alors que c'est prospérité, il y a moi comme la pango, comme ma mituka, mais le monde dit on va aller au semer tirer le aux vakaté est-ce que c'est le petit caca bongo. C'est qu'il m'a quelque part que
parce que après aza ba makambo na ye yo ko ko kapela zela na yo a contacta moi na mboka lokola Ibrahim Tsazali wana ba numéro na ye on a fait solution et qu'on permettre que l'homme peut vivre la vie moko heureuse ndenge ezosengama na mokili moi mboka na biso ta caméra wana au solo ba congolais belé vous êtes de partout dans mokili na biso il faut que ça un message à rapport na obazomo le kabande comme ça bazala il faut ba poto depuis la boka ngunda si le lot nani adam atela ko zwa ata mokanda te doki boko ba zela le lobi ça le message de ko c'est pour la bande voilà merci pour notre parole. Omoni ba o baza déjà kuna na ba poto par-ci par-là ba kontakara biso makambo o ba kutana nango kuna parce que makambo o ba kutana na kuna ezaka de même o ba tusu bazana bango bazana ngo awa na vie na biso surtout na Congo na biso alors ba musu bazana ba mikanda te parce que za ba musu bazana mikanda te bazo rejeter musu pe même ba mikanda kaka o telinga ba permis de conduire parce que tout na makamwa ba musu ba sele ba examen et belé mais 3 examens mobima mais zo simba te maso baté au jusque ezani donc ba musu bazo kutana ba problème ya finance ba musu bazo kutana na ba problème o Italie ya vie ya ba couple na otolo ba awa ba dossier parce que ba ngamaza tellement belé donc monique vous ba ko sungela ngo bato vous ba vraiment ko sungela ngo vraiment bato alors message sur nangna lo ba susu makamekali lokola ba pasteur ndongo otolo ba wana très bien est-ce que pas la bino oui yango pe nangna lo ba ya maraba pasteur parce que pour n'être ya maraba pasteur ba on peut bazo entreprendre parce que baza batu église eza lokola société azo entreprendre pour qu'aille ba ko bénéficier parmi les autres se retrouver azala bien azala meilleur de l'eau monétaire puis ya makaba on peut envoyer ba ko pesa ba pouvoir eza iloko yo mais to il faut yeba ko za la communication faut za na communion moko boto za na entité moko bo bozana yende azo yeba ko sunga zo orienter yo donc c'est-à-dire que PC exemple surtout qui na ba totalement le ko na ba histoire to qui na ba minele totalement le ko la Jésus totalement le ko la Jésus va faire la gamme ba cette là j'espère oui et puis ça mité ce que moni lingomba ozo pekisa ba coutume c'est que ça lingomba te donc coutume ils sont obligés ils sont obligatoires faut que ba coutume non ba source na yo ozumona faut que ba source na yo très bien coutume ils sont obligés parce que le Cameroun tout ça va et le comme puis le roi libal mais si on faut coutumer ça donc ils sont vraiment obligés ce que moni pasteur ou azote ya maramba coutume ils sont mabe c'est-à-dire ayebi vraiment nzela ke non mona pas mutu nyonso esengi na ye fo ayeba kopusana na ba entité na ye to akutana na ba ancêtre na ye pas à la communication na bango pas à la communication na bango ils ont le droit tant to béni ba ancien prophète na biso ya kala tozomona ke sino kimbango azali ja ko azaloza la communiquer na ba esprit oyo ba ancêtre o ba no lobela yete ko to kotambola ba c'est ba directive surtout de tout composement que ba Moïse basaki ko yoka vraiment ba ancêtre na bango de tout comme milieu personne ça na poso c'est le comment mais faut à la alliance à sa biso de bien pour toi de faut ça la toi na ba entité na yo ko bango ni ba ko orienter bango ni ba ko ye ba vie mais ce que ça pasteur oza na communication te na ba entité mo so toza na pouvoir mo côté ce qu'on délivrer mutu ndenge oyo bomona mutu eloko oza na kati ya mutu te mais za na entité wana oza na communication na ye yine mutu akodévoile secret ya mutu oyo apusani penepene na yo donc tozosunga bapasteur mpe bayeba kozala na communion wana bayeba mpe kozala na koyeba mpe délivrance koma koyeba kodélivre mutu apusani liboso na ye mpe koyeba kopusana mpe bato ebele na kati lingomba na ye parce que mutu somona par exemple peut-être na 50 personnes na église na ye 20 personnes, 100 personnes, mais quand il va multiplier, il va pousser et puis qu'on a pouvoir et un mal. Ce qu'on le béni, on le béni à Awana et Bakoto Sayango, Awana et Bakoto Sayango, et puis Aïe Bakoto Sayango, Oyo, Sengi. Donc, ils agissent aux entreprendre. Donc, même là-bas, Oyo, Azala Misala Nabango. Les attaques aux à la pauvre, non, nous avons déjà l'engagement, nous avons l'entreprise. Aux gens ont mis tout quand on a la compagnie on a tout on a déjà mais on a pour ça on multiplier juste ma cambonayo ba protection ma cambonayo donc toujours ba poursuivre là on ba na moto à contacter na piste de 43 89
55 255 40 plus 243 89 55 255 40 à contacter nga WhatsApp appel normal à koyeba kozwa nga pe akoyeba kozwa solution ya makambo oyo azwa nango posa. À travers un message le chef Ibrahim Cham Saouti Golobade c'est que tout bouclé complètement édition la biso ya mokolelo boye bakena sima caméra zaki misala kitoko ya bana mboka Wilfred Samba Benjamin Kelunga petobulaki assistance ya Papi Mateka réalisation montage ya Igrid Mateta ba numéro zali wana ya chef Ibrahim Cham zali wana bobenga a problème surtout bozali na nyonso oyo zali ko déranger bo moina yo dans le bien nyonso oyo zali ko déranger bo moina yo en tout cas ceux qui OK et pas na ina ndenge to yebi depuis to banda ko ya ba et kilo likola lelo oyo to tira jamais ko zwa déception et pas mutumo quelque part à lobike à kosi azalaka te nous sommes que n'avait pas na ba zo ba réponse moko favorable donc azo sa musala kitoko azala ko sunga moto nyonso ko azala problème nyonso tout. Comme la souka édition la mission mon collègue, on continue pour s'abonner massivement à la chaîne YouTube la mission Monda Écolo officielle. Activité la bino avec le dengue, on peut la mission ba caméra ko kita pour ça convertir médiatiquement plus professionnel. Le message de les alliés. On a dit que vous allez un vrai citoyen, un patriote. Vous avez la vision malamu. Vous avez besoin de yambayo la plateau oyo. Benga pe biso to yambayo pendant 30 minutes dès qu'il y a moi la mouka Ibrahim Chams. Et vous permettre la population de découvrir que Massoula qui toko et Batami na Simanayo. Allez voir la présentation, merci chef Ibrahim Chams, dont il y a de répondre positivement, je crois prochainement pour la Sounayo, pour qu'on puisse avoir des détails, belé ou les alliés Kolika, mais des pour la peine nayo. Merci beaucoup. L'équipe Naomo Bimba, on a remercié par votre souci. Ça est fini, on se retrouve prochainement dans un autre numéro, juste là, restez posé sur les restes à programme, il y a Monda Écolo, magazine d'actualité. Thank you.